Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille des mamans BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce. Non, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner. Et pour ça, la biso, bien, makasi mingi. Alors, le tout à lundi, le 17. Le tout à lundi, le 17 mars. Au peut baza ko fêter anniversaire. Pourquoi pas tout souhaiter bango joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire na bandi konyoso oyo baza ko fêter anniversaire na bango. Lelo le 17 oyo babotama, lelo mbotama elamu na bino nyonso. Voilà. Excusez, voilà. La grande famille Tolobi événement ezaka moko. Vidéo na biso ezoleka wana eza ba mama ya famille de Bota tolo bango ka bongo ba mama ya Château Rouge bayambaki Gesho Gesho aza pe noko na biso ya famille de Bota. Pourquoi pas tolo bango biso nyonso toyebi ke non Gesho aza na France, aza na Paris bakota ki France ye Cardozo mille esprit et na Pakaloui déjà à Kota mais Gesho zambala liboso kandenge zalaka. Alors avant na Kota on a dossier à Gesho to zana na devoir na biso nanu ya promotion ya le 29 les autres les 17 c'est-à-dire jour J moins 4 tout ça les 17 hein. Vous êtes à la Vanaloba. Elle est le 17. Et le 17, c'est-à-dire jour J moins 12. Bon côté, jour J moins 12 na minute. C'est au bac ici 12 jours. Et comme combien? Et comme 29 bah moko. La grande famille, c'est-à-dire tout cas il y a 12 jours pour na événement na biso ya munene oyo événement oyo ezangi kolalisa bato événement oyo ekomisi bato bandoki baza déjà na kindoki na bango ebimi polele événement moko oyo elakisi penza ke non bato bavivaka na bandoki toyebaka te. Alors tozo continuer toujours na kosenga na bato bo continuer na kosala ba réservation ya ba billets na bino bolimbisa po na voir bolimbisa vraiment po na voir. Voilà. Alors bo continuer toujours na kosomba ba billets biso tokolemba te po na promotion ba billets eza toujours wana ba polo eza wana eza na $20 eza na casquette chapeau $20. Alors, événement Zakaka Moko. Famille, de partout où vous êtes, je viens vous inviter à acheter déjà vos billets. Parce que vos billets déjà sont disponibles. Donc, n'a pas point de vente ni en soto. Alors, venez nombreux fêter avec nous. Donc, Bellevue TV est coquille 7 ans. Et les chiffres 7. Chiffre quoi ça va Mira Jericho. Oh my God! Donc, Toya et Longo, Toko ça va Mira Jericho ensemble. Nous allons fêter, nous allons célébrer. Donc, Toya et Billy, Bellevue TV, famille les beaux, tous aura déjà ébélé, mais tout là qui s'en sous que tout ça là est ébélé. Ah, donc, alors, n'a pas grande dame ni en surtout. Oh non, j'aime pas me mélanger. J'aime être vraiment devant billets
il y a 30 $ Ezawana. Et 30 $ seulement. Et de l'autre côté, je vois encore des gens qui disent, moi j'aime être prêt. Il y a battu. Nengoza plus dans le public. Pourtant, dossier et longo et ça va bien. Donc ça va selfie en groupe. Et ça va bien. Billet Ezawana, 10 $ seulement. Alors, dépêchez-vous s'il vous plaît. Et le 29, viens et vois. Donc ne reste pas à la maison. Et ils allaient s'invoter sur la bête de l'Olisolo. Viens fêter avec nous. Alors, bah, artiste, je crois que na bango nata na bango, on a voulu les condamner peut-être tous ceux qui déjà pressé juste peut-être ya condamner bah artiste et voilà bah artiste bah comme ko bima pour na ko la promotion pour na ko lobela événement yango ya le 29. Ceux qui bah artiste bah comme ko bima ko sala ko lobela événement. Maintenant ndeko yo vandi est-ce que so sali réservation ya billet parce que bah lobi que non. Le 29, ceux qui ont raté, ils ont raté vraiment événement, c'est-à-dire aux amants à kinité. Et bah film et belle vie déjà total à Kango Tondima bah film. C'est que événement, na katia showbiz au raté ango. Au moins ango te que non, osa ya koloka. Osa vraiment ya koloka. Davina a pour la millionnaire. Il est passé là qui moi sortie médiatique pour la publicité à le 29. Malheureusement dans autre chaka vidéo il a accompagné en cas nzembo bino mo boyebi déjà YouTube ninga zalaka na ba nzembo ba déclara ka ba nzembo ba kolo ba nzembo ba déclara alors na autre chaka vidéo bomona a accompagné ki yango na nzembo alati polo ya Poutine bozana chila bino. Alors, wana bomoni ezalaki Davina na part na EP a sali déjà vidéo na vidéo na ye accompagné ka na nzembo ya Wama African Queen je crois batunde ko mususu pe basi ba moni yango na page na ye alors biso ba musu moyen tout chango te na chika vidéo parce que ba kolo nzembo basi ba déclarer nzembo na bango et ya ko memelanga problème te. Alors tout le monde qui peut barci péchant à basi babimi ba artiste bazo bima bima ba artiste penza bazo bima bima tout le monde qui peut dinana la douce juste na page na Facebook alors publication ya waneza publication ya dinana alors ils ont faire partir na relation na bango. Tout le monde a Poutine qui n'a joué na dinana la douce télévision il pas ya ka moko jouer na Belle Vie TV production alors tout le monde qui est na soirée gala c'est-à-dire il y a une relation bazo soutenir ndeko na bango pourquoi pas ils a fait des événements moko boye à ne pas manquer na ba artiste nyonso voilà Irsi Péchang aleka qui donc basé belé ba pofiré ba meta pinga et voilà quoi.
Si le rendez-vous n'est pas manqué, ndeko moi si ndeko mobali, papa, maman, boza wapi. Rendez-vous ezaka moko ya le 29. Rendez-vous ezaka moko ya le 29. Eza rendez-vous à ne pas manquer. Il y a le 29, totikali na 12 jours. C'est-à-dire le 29, totikali 12 jours. Jour J moins 12. Jour J moins 12. Jour J moins 12. La grande famille. C'est-à-dire, bo somba babiye, parce que y a moko Poutine alobaki ke non, showbiz, eko sala nini, eko pasuka. Alors, Tolanda. Alobaki showbiz eko sala nini, bako buka. Toko buka showbiz. Tokobuka showbiz. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Déjà, le billet était comme un peu tout ça m'a dit. Le billet était comme un Tokobuka showbiz. Tokobuka showbiz. Alors, la grande famille. Avant na kota la lisolo na nga na memela kibino toza na film na biso tozotala na Bellevue TV na titre ya Monene. Film na Monene bandeko lobi mutu na nga elinga pasuka na tuni na lobi totali film banda e bandeli na 4e épisode totala kilobi. Mais non, laisse tomber. Place ko sala ngai mutu na ngai baluka na minute. Ezalaki juste na épisode na minute ya suka. Gesho déjà apanzana ki déjà. Gesho déjà ndenge zawana babengani ye. Tozo bate siko ndenge zawana to ebake non Linda salingi na ye Gesho. Linda salingi na ye Gesho ba wando bimaneka na Gesho omona boya à la fin de compte omona pe boye pa Linda memeli papa na tirbo deuxième na kati ya ndako bana ngo basala abongo mais il reste maintenant à savoir botala makamu minene qui est d'Acosta dans cette maison, qui est d'Acosta pour Tirbo, qui est d'Acosta présence à d'Acosta na kati ya ndako wana nde loko ezolekilanga sikoyo parce que titre ya film na biso c'est Monene to landana. Hey, Annie. Oui, bon, attendez, Nini. Au moins, boy. Nga zaki en face na bino muto abande côté ka ba ma papa. Pardon? N'importe. Tu sais, des connaissances comme ça, il faut pas les négliger. Ça peut faire une très mauvaise image. Okay. Oui, maman. Oh, chauffeur tout le monde. Moi, nanga maman. Moi, non? Oui. Ani Calais. Nazoe ba penza bien te maman, eza nani? Yaya. Mais binga sauté. Et où meli quand même mikolo maman, ne aide ce qui ezak. Parce yaka te pour ça na côté oté yaya. Pardon. Pour ça ninga étoile. Tango so ngo yiba mwana moko ya muke we simbisa ko mwana liboma. Zamena yeyo. Ça y est. Nani? Aïe bien l'autre. Ah? Aïe bien l'autre côté. Ah, habite ke beaucoup. Habite. Osaka mbali no wana. Chérie, viens. Osaka mbali no wana. Kasi ende mobali na ngate. Pourquoi ni mobali na yo wana? Voilà, c'est mon fils. D'Acosta. Oh, bonjour maman. D'accord. Ça va bébé? Ça va bien, merci. Oh là là, Coli à 6 classes, hein? Ouais, à 6 classe. Bon, c'est quoi ça dans la vie, hein? Ok. Assisa classe. Moko. Bazaka balé boy. Te misatu. Nami balé à basi, hein? Bazaka ba misatu, oui. Ok. Eh, Coli au condimate, hein? Maman et toi là? Ah. Ouais, c'est une vieille connaissance. Ah, ok. Au bon, il y a évité que ça na matadi. Alongwa kuna ajnini. Ah. Aza moi ok. Akoyeba me oyeba bato akuna te. Ah, voiture na yo. Non, c'est la voiture, c'est ma voiture, c'est papa qui me l'a acheté. Ngoyao, ya solo? Bon, en fait, je suis dans la gestion des affaires familiales. Papa souhaitait ce que nous avons un peu vécu. Maman, toi. Oya yo.
Oui. Apparemment, on change à terre. Hein? On change à terre. Hein? D'accord, au salaka? J'ai dit, je suis dans la gestion des affaires familiales. Ah, il y a papa. Eh, qu'est-ce qu'on peut bosser dans les nayots? Go, gondimate. Bon, je suis encore en train de gérer. Hein. Eh, moi, Annie, oui, que yo pensa, yo faut poser ma sœur. Pour Nini. Nzambe. Pose la moitié. Entre, Yaya. Entre. Pose la moitié, maman Roboya. Bon, maman étoile, n'a sepeli. Malheureusement, Yaya, tu n'en dis rien là. Elle est là, la caillou, Yaya. Eh, Namoyo. Mais je peux te faire par virement bancaire. Ouais. Bancaire? Ah. Non. Attends, ce Rosanna. Adresse numérique. Oui. Quel téléphone? Il y a banque. Osa un réseau qui est dans Bongo. Elle paie sa numéro. Elle paie ça combien là au cas? Ouais, bon, tu n'as pas colonie. Cassico. Ah, tu n'as qu'à s'y Allez, tout est bien, ouais? Ah, ok. Maman étoile. On change à terre. On commence à kin ou bien ça kala matadi? Ah, ouais, il y a kala. Matadi n'a pas qu'à kende kozong. Papa n'a qu'à tala ka au message ya. Maman, il ça comme Comme bonini. Et mais ça Yohari. Yohari. Ozaka nde Mswahili? Obona matadi okoma ndeni. Tata moko emanga kuna ya tika wana longue histoire c'est le kama makala. Maman tala, il semble. Na ki message. Yeah. Hey, moi yo. Yaya. Maman. Fais sa bise. Merci. Tu as fait combien tu as dit? C'est $200. $200. Attends, 200. Merci, hein. Merci, maman. Natamboli pas un bon hôtel, c'était juste ça. Open numéro 9. Numéro 9. Bon, on peut signer numéro T. C'est là, Yaya. Tu comprends, les sous. Fais ça comment? Comment? Annie. Voilà. Là. Moni. Et sonné kuna? Ah oui, et sonné. Ah, ils avaient soufflé. Et sonné. Ah, ouais, numéro non? Numéro nanga. Yaya, bon, que bien. Merci beaucoup, maman étoile. Merci beaucoup, pour que madame. Tu sonné 6 heures. Problème? Non, 6 heures, il y a qu'un week-end. C'est un week-end? Il y a qu'un week-end, maman. Hey! Non, mais toi aussi. Hein? $200, tu donnes comme ça $200? C'est tout ce que j'avais dans mon compte. Non. Non. Bokoto. La grande famille. Oh, nini likambu munene boye nga na yoki. Oh, likambu nini munene boye. D'accord, stabela liboma. Belvia amemi biso wapi siko na 4e épisode oyo. Nzambe na ngai. C'est que na ebite nzambe. Bande ko bokomela nanu nga na ba commentaire. Bomoni likambo yango ndenge nini. Parce que Étoile a lobby très bien. Mwana o na simbisa yo ya liboma. Mwana o na simbisa yo ya liboma. Siko mwana o asimbisa iye ya liboma. Aza mwana ya Étoile to aza mwana ya nani. Il reste à savoir. Ani petango azwaki mwana na basimbisa ya liboma. Na intérêt nini ya kondima kozwa mwana ya liboma. Nani yango kondima kozwa mwana kaka mwana ya liboma ozuye. Mwana ya liboma ozuye. Na intérêt nini ondima ko garder mwana ya liboma mwana peko ya yote. Bande ko bozo comprendre place lobi mutu na ngato bengana ki na bande ko mususu. Donc na ebisa bino compteur eke kaka nani flèche ya compteur eke kaka kende kaka 0 na comprendre te. Indice na luki indice kana ozwa. Sikonga na zodo na otu na question na ngai. Mwana oyo ya liboma na simbisa yo, mwana oyo na simbisa yo ya liboma. Siko mwana oyo ya simbisa yo ya liboma. Aza mwana ya Étoile to mwana ya mutu mususu. Siko nga na tuni lisusu boye. Iye mama Annie.
tango azwaki mwana ya liboma yango oyo eza Dacosta, c'est-à-dire Dacosta automatiquement to yeba keno Dacosta aza mwana ya mama Anité na papa Tirbo te. Siko na tudi papa Tirbo ayebi pe keno mwana aza mwana ya na ete to papa Tirbo pe ayebi. Yango nazo senga na bino famille Bota. Pourquoi pas to kimela na Belle Vie télévision to kine kotala likambo munene boye. Mama ani ekomi deuxième tour na deuxième G na ya zo sala makambo ne oyo ya kozoka bana. Totalaka lisusu azwaka Linda kuna oya deux sœurs rivales. Azwaka Linda na orphelinat kuna abomba kanani. Ezaka papa Serge. Awa sikoyo tango bazoloba basololi boy, est-ce que papa Tirbo ayebi? Eza copie ayena papa Tirbo. Parce que Linda nani komone susu nde kwa Linda komone kimakanga toujours nzambe nanga. Bango bayebi ke no nani Dacosta aza grand frère na bango ya liboso, mon fils aîné, mon aîné, titre ya film na biso eza mon aîné. Na miniti oyo to bilongola déjà Dacosta aza mon aîné ya nani te ya mama Anina Tirbo te. Siko nini esali ke no Dacosta akoma normal. Nini esali ke no Dacosta akoma normal. C'est-à-dire que no Dacosta liboma wana ezaki no ezaki liboma ya kozanga mbongo ya ke no ba mema mwana na hôpital ba traité ye. Yango wana bandeko ya nanga na bino to zala wana ebele na Belle Vie télévision poto ke koyeba mama ani ba traitaki ye. Tango pe Dacosta koyeba to zana on a 4e épisode. Tito komaka na 10e, c'est-à-dire qu'il y aura à manger et à boire. Hey. Maman par contre, tu es là calme, tu continues à m'amener de... La grande famille, il y a Minene. Il y a Minene, ils ont la Belle Vie télévision. Tant on a la Belle Vie, ils ont nani, siko, bota la kaka filme o nanoué. Et puis siko événement, ozang a kokende na événement. Événement, ba surprise nini oza siko na événement. Bato ba oda la kao. Et loko kaka eleke linga. Mama étoile oyo aza nani siko na kati ya filme oyo po mama étoile aza élément à craindre na kati ya filme oyo ya mon aîné parce que na bana na ena no mibale kuna tozo ebate nanu nazo ebate ezevene nazo na mutu ebaluki ngai lobi na butu bandeko tala batu kobenga mama BBC indice mama mama BBC indice place oyo biso nyonso ngape na yisi bango bandeko place oyo bevia betinga place au Belle Vie a betinga bordi a betinga loko moko non mais total à lelo mais non laisse tomber Sko qui est maman étoile na kati ya filme oh maman étoile et puis eloko esalinga pasi eza que non maman étoile parce que maman Ani a précipitaki Dacosta akende akota na mutuka ayebisi maman étoile que non ayebite Sko mama étoile na lokoso ya mbongo. Tala kaka ndenge atalaki mutuka ya yo. Mbongo ekoti euti na phone ya Dacosta. Akotika mama ani kimia te. Lokola kaka mbongo wana ekoti. Numéro ekoti na phone ya mama ani. Ne place oyo mama étoile akotia bango mal à l'aise. Na ndenge nga na moneli. Yo mutu mobimbolo bakeno na koyepa na bino 6 heures et pas bato makamwana ezalaka ti lelo na Congo hey ngaka nde na longwa Congo na bima Congo lelo okende pa mutu 6 heures non Congo na biso tozalaka na ba mentalité moko non hey boyebi keno tango na yoki keno na ya 6 heures hey attendons voir. Mais erreur au kana moni. Maman ani basali parce que maman ani ayebisi maman étoile alobi que non ayebite. Sikoyo maman étoile pona lokoso ya mbongo. Numéro wana kaka ya Dacosta. Oye koti na fond na e déplace a koyebisa Dacosta. Attendons voir. Total la film kuna ndenge ezokende.
bandeko boyebita nga na lobaka boye na pesa kabino posa ya koloba keno to kene suko kotala est-ce que eza ya solo mama bébé sa zoloba to eza lokuta bon eza lokuta te to azo tatone donc nga na pesa kana nga bino posa ya koloba donc to kene kotala filme ngai ne naza boye na oloba na oya ko donc tant so na tali filme na expliquer boye po nga na bino to tatone na sima ko tatone wana to kene kotala to kene biso nyonso to kene ko découvrir vérité siko ya filme eza ndenge nini nga ana lobi erreur déjà maman Ani asalaki il fallait pas ebisa Dacosta apesa mbongo na numéro na ye parce que numéro ya Dacosta etikali na kati ya phone ya maman Étoile nde place maman Étoile robando sala bango chantage pour maman Ani alingaki isusu talobi keno aebite loko aebite ezala chantage ya maman Ani ya maman Étoile parce que maman Étoile akobosa na keno eza secret akobosa na pe keno soki Dacosta azozwa mbongo na sima ya nani ya Turbo na nani na maman Ani mais ya kolinga kobebisa maintenant il reste à savoir Dacosta babongisaki epa mama Ani na mbongo bamemaki no pite Bellevue asisinga mayele osimbisaki ye ndenge nini bazo utiliser ye nda zo bimisela bango mbongo makambo ngo ndenge ezalaka omona pe kaka boye mwana liboma bazuye boye pa ye nda zo salela bango mbongo makambo ngo ndenge ezalaka bandeko mais mutu ebalukinga na makambo siko soki ayebi te oboyi koyebisa ye vérité ayebi te mais asa akomi bien siko nga nazoyeba te bandeko tokende kaka na Bellevue télévision tokende kodécouvrir vérité dans likambo oyo eza likambo moko monene nde tableau kaka oyo ebetaki nga lobi nde tableau ebetaki nga lobi allons découvrir félicitations à toi Bellevue pour façon memaki biso na film biso tosukaki kaka ya monene ya koloba keno kotoyo nani Myriam kotoyo nani Bellevue pena mwana na ye kuna tegra kuna bazobenge kaka mwana enfant bâtard o Bellevue azolinga kutu babenga mwana ne ba enfant bâtard te mbilinga moko boye kotoyo Myriam na ba parents na ye Daeli nani na Vini kotoyo pe nani Linda komemela atali ata nani grade atali level ya famille na bango te aki komemela batu aki omemela mobali aki omema famille na bango mobali nani Gesho on dirait chege on dirait voyou otala boye susu Bellevue eko beta biso eloko moko boye Dacosta abzaka nde liboma nani asibisa mama Ani Étoile bandeko où allons-nous avec cette dame Bellevue où allons-nous azomema biso wapi moi soyo siko bo imaginer na no film tozotala boye na Bellevue télévision parce que événement le 29 ekozala ndenge nini événement oyo nzambe me fallait na zala événement ba surprise nini ekozala wana bongo ya ndenge nini eko travailler jour wana le 29 est-ce que bozo comme en place nga naza biloko nini Bellevue ko bimisela batu de 29 biloko nini bandeko nagangaki lobi nagangaki tosuki wana te toke lisusu na ngambu mususu kotoyo na Candy Star famille libota ba mama moko babenga ma BBC kaka yo lisusu o memi biso na Candy Star toyebaki na biso Candy Star te toke ko s'abonner lisusu na Candy Star non laisse tomber Candy Star pe lisusu mama bokende ko s'abonner na Candy Star kuna série française kuna ba série ya français donc kuna ba série kuna eza ya français na français koto bilingue koto français 100% français botala siko muto abongo événement le 29 boy bino na fara o raté il faut zakaya koloka franchement atala zaki na kini na maluku na koya na kini
ata naza na maluku na okatisa. Franchement. La grande famille. Na Candy Star ezo inda pe kuna na mission de service. Mission de service kuna. Linda lève nani grade na ba matisa ki ye wana. Promotion ba pesa ki yana ipa papa Serge wana. Makambo ezo bata makuna subasma eza. Toyebi Linda déjà ndenge aza wana mobali na ye eza Vini. Vini aza na ye sans fonction à travailler à côté. Donc eza mobali oyo aza na mwasi nda travailler aka, mwasi nda sapotaka mobali, mwasi mobali aza na eloko te. Sikoye ko sala keno, Vini ye ko mona keno, mais na sepeli na Vini parce que azui penza autorité wana aye ko timba keno, siko Vini ndenge aza wana na omona keno, master kamar nani, la fille ici c'est qui? Comment nezo ki mangai? O asala ki jalousie o ba o travailler na Linda na bureau. Comment nezo ki manga boena ndenge nini nzabelanga? La fille asala ki si déjà Linda mutema mabebe, Linda zo comprendre yete. A oboma Linda. A oboma Linda makasi. Mission de service oyo ezana 2 volets. Okebite ata 3 volets na kacha mission de service oyo. Linda a occupé ko la mission de service, a occupé ko voyager. Na mission de service wana a occupé peut-être na boss na ye, o chef na ye, o eza nani, o eza papa Serge. Na ngambu pe kuna, na ngambu pe ya nani, ya Joël pe, ye pa occupé ko kene na mission de service. Na ko kene na mission de service kuna, da ramasser déjà Davina. Toza na binu awao. Tolanda. Par contre, tu es là calme, tu continues à m'amener de, je sais pas moi, des frais, tu m'amènes des choses, tu as des rendez-vous qui se multiplient, tu as des déplacements avec ton chef, je ne sais pas. Est-ce que tu peux même me dire la vérité? Quelle vérité? Je veux savoir pourquoi c'est toi qui es privilégié. Je peux savoir. Parce que je travaille dur dans l'entreprise et c'est logique. Linda, s'il te plaît, ne me dis pas que dans la société d'Abino Mobimala, tu es la seule personne qui a beaucoup étudié, qui est plus intelligente, qui s'est sacrifiée pour que l'entreprise puisse prendre de l'ampleur ou de la position, comme tu le dis toujours. Je ne pense pas que tu es la seule. Et pourquoi tes autres amis là, qui travaillent aussi, vous basez un privilège de coyote, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, tu ne sais pas ce qui m'arrive. Toutes les questions que je te pose, tu ne sais pas ce que je veux savoir au juste. Mais sois clair. Mais tu me poses des questions. Je t'ai posé la question. Pourquoi c'est toi qui es privilégié? Je t'ai répondu. C'est seulement toi. Pourquoi? Je t'ai répondu oui ou non. Je t'ai pas répondu. Attends, Linda, tu me prends pour qui? Finis s'il te plaît. Je ne suis pas bête. Franchement, je suis... Écoute. Je ne suis pas bête. Je suis un homme. J'ai le droit de tout savoir sur toi. En fait, parfois tu m'amènes des invitations de service, missions de service avec ton patron, des invitations qui ne tiennent pas debout. Les invitations ni queue, ni tête. Et puis j'accepte comme ça. Pourquoi? Parce que tu es une femme, tu travailles. Et que moi je reste dans cette maison. Vini. Est-ce que tu sais au moins que l'entreprise est bien organisée? Avant que la femme, tu acceptes une invitation de déplacement pour ton travail, il faut que ton mari puisse signer, puisse être d'accord. Est-ce que tu le sais? Combien des invitations il y a voyage, il y a eu à ton patron et qu'on m'a moi intéressé? Combien des invitations? Dis-moi. Vas-y, réponds. Combien? Vini, c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que j'ai même reçu... C'est quoi le but? Dis-moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi le but? Franchement, je suis fatiguée, c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que moi, Vini, ton mari, j'ai déjà reçu un coup de fil? Même il y a directeur du personnel, même il y a qui que ce soit dans votre société. Mais est-ce que tu l'as déjà exigé? Monsieur, tu veux qu'on commence à l'appeler alors? C'était à moi d'exiger. Si tu me le demandes, on le fera. C'est à moi d'exiger. N'est-ce pas que c'est votre société qui devait normalement penser à ça? On doit appeler le mari parce que la femme ne vit pas seule. C'est une femme mariée. Nous devons avoir l'autorisation, ou bien soit aval et à mobile même une fois. C'est déjà fait? Dis-moi. Donc, puisque tu es une femme privilégiée dans votre société, donc tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit de prendre n'importe quelle initiative, de te déplacer, de partir là où tu veux, sans pour autant que moi, ton homme, je sois grové, je signe même un document. Ça ne fait pas comme ça. Donc, c'est à cause de ça. Pourquoi? Tu aimerais qu'on puisse commencer à t'appeler. Pourquoi tu C'est ça que tu veux? Pourquoi si tu c'est ça, on va le faire maintenant. S'il te plaît, Linda. Mais parce que j'essaye de comprendre, Je ne Vini. veux pas... Tu es là, tu crées des scènes, tu me mets mal à l'aise, je ne comprends pas. C'est quoi le but? Je ne sais pas. Dis-moi. Tu veux qu'on commence à t'appeler? Tu veux qu'on commence à t'appeler? Je n'ai pas raison. Est-ce
Est-ce que tu peux répondre clairement à cette question? Pourquoi c'est seulement toi qui es privilégié? Pourquoi? Je ne suis pas la seule. Tu ne travailles pas dans cette entreprise, alors je ne sais pas pourquoi tu vas insinuer que je suis la seule à être privilégiée. Tu n'es pas la seule, donc toi et ton boss, vous deux, c'est seulement vous deux qui êtes les privilégiés. Effectivement, Linda a privilégié la société wana. Linda a privilégié la société wana pas comme possible. C'est comme si Papa Serge Oyaza chef Fukuna aza déjà na lisu likolo a lisu. C'est comme si asa che lisu wana. Yango bandeko boke kota la film te na Candy Star. Bo raté makambo kitoko boende nini. Elekelanga soki bota ba film ote, nga elekelanga makasi soki bota film te. Franchement, elekelanga parce que ba film oyo. On dit tozana na oya bate soki tozana Amérique, soki toza wapi donc ba film non comprendre te soki na oki opesa komboni. C'est-à-dire awa soubassement déjà nani vini à satimi ba privilège moko boye. Linda a commis donc trop occupé na niveau moko pas comme possible ba privilège mobali c'est quoi fungwami na sima ko mobali ko fungwama wana ba oya pe ko fungula ka camarade na wana camarade ya Linda ya musala abando ya ko yebisa nani vini makambo et fort possible ba privilège wana Linda ko kweya. Attendons voir yango na oyebisa bino bomoni pourquoi na oyebisa bino boy poto kende na bino to kende kota la film eza ndenge nini kuna eza ya solo to eza lokuta. Pourquoi Linda zozwa nani alobi ke non Linda ye lobby pourquoi ba privilège nga na umeli na zozwa même pas promotion mais Linda ye lobby likona ngwa komi ko Linda sokoli ma inzoka privilège na eza pona nini. Nganabino tout éviter tout landa siko. Laisse-moi finir quand même. Laisse-moi finir. Je pense que avec une jolie dame comme ça, une très belle femme comme ça, comme votre femme, comme votre avec aussi une belle femme comme ça. Non mais on peut aller à un beach, mais moi j'ai. Moi je n'ai pas la maîtrise, moi je viens de. On parle de toi. Bon chérie, ne t'en fais pas, moi je vais te complimenter plus tard. Mais crois-moi, comprends-moi que ma femme est la plus belle. C'est pas grave. Alors on y va, on va trouver un endroit, un lounge bar, un je sais pas quoi. Comme un ça truc tu seras là, devant. Un restaurant. Je sais pas, toi moi tu je seras ferai, devant. Pourquoi pas un restaurant. Non, toi tu... Bon, toi devant, moi derrière. Non, c'est toi qui sais où tu nous amènes, non? Toi tu vas être devant, moi derrière. Je n'ai pas la maîtrise, mais je... Bon, je vais décider. Avec plaisir. Ok. D'accord. C'est où? Je vous suis. Ok, on y va. Attention. Il n'y a pas de souci. Non, pas toi, que je te porte. Ah, ok. Daïli, s'il refuse, moi je viendrai. Non, ça va. Parce que la galanterie, c'est moi. Il le sait d'ailleurs. La grande famille, ce moment, de façon à nazoka film elengi moko. C'est-à-dire na deux couples oyo, ekozana na makamoko eleka awa o biso to sotoko regretter nango. Na deux couples o film moko ekoleka awa na deux couples oyo. Mais non. Biso to zaka wana pour continuer na kota la film o bopé ça m'a BBC raison. Des couples au makambo jali alors la grande famille n'a pas invité bino bozala wana bota la film na Candy Star et ça bien alors on a clôturé nano promotion na biso nous tout moni déjà gesho azana poto ba mama ba yambiye toyo kana no vidéo oyo bota la ndenge ba mama ba yambiye. Ela marché. Agora marché na centre wana. Lá será mesmo.
Laura l'a filmé. On va 6 après. Mais à quoi moi il nous a plaisir parce que donc tellement que vous allez faire notre comité donc comité Paris yango yo biso de base yango yo de base so yemi ki lokona te donc no c'est yango la mère à Paris biso la mais donc quand la petite jo a potaté moto de baka yaka lobi la yo Mami lulendo yeyo Lili makaya yeyo yeyo bébé wate yeyo Mireille Moboso la tête Moboso mon mère a dit a confirmé mon mère a dit ça donc awa de base oye poto commissaire alors qu'on a raté tout refait nga fola tata linette après mon boso donc ndata la linette il est là lobi ka ozo mo sepela on comme bon bossa bien balé Alors, bon séjour na Gesho. Tu es bien non yépe azan affiche na biso à l'E29. Alors bientôt là je crois sûrement zozonga nae pour na événement tout na 12 jours. Sûrement zozonga kalate pour na événement à l'E29 alors que zanga ngote Aïda pe memement. Alors la grande famille Tokutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.